biso siko caisse et voilà quoi mambo a posé l'angila na biso ba petit na ye yanga loba quand nous avons créé le monde des artistes dans notre image ba petit a dream team ba la ki ba biso ba souhaiter laisser ngana lembi na ngana ko bondela yo elanga toloni ngai na Piero Chini mama Piero Chini mama voilà ba petit na ngana mona ba notangelo ba kombo exemple Ali Jabir abeta interprétation azolanda ngai abeta interprétation Ali Jabir abeta interprétation na tikala komona en tout cas ça la sortie officielle yanze molaye hein il y a Jean-Claude Mabanzo en tout cas j'ai mis dans TV clip que ça wana dans on yanze mo ya liboso te na parce que exemple yanze mo ma récemment yo kanga ngam tu na loba question me te poser kasi mais loko yo loba so te eza première clip était Jabira Sala ouais oyebi oui ba clip na betaka musique ya Congo akenda raison depuis qu'avanda na potote Fali avanda na potote Ferre avanda na potote même sans pas on na ke wana kozonga azana pale na ye na kotika ba faire na ngai te pona ke ndovanda na poto ba oyo ba pona ko vanda na poto bravo donc monaki entrée na ye akoti abeti moi extrait ya nzembo ya HM ya Hélène elo nini ya Marie Hélène elo nini oyo isalaki yo natango mona kena mwana mai penda ke honoré biso abeti on pas songi na Victoria na nenga Indosa te salenga bien et salenga bien sans pas hasard parmi ba généraux ya kinke cérémonie mais c'est mususuni so to ke personne azana banzembo tabeta interprétation nani mususu on mikolo kuto tripanga obeta te lokola ngape na obeta te nani mususu obeta wa deuxième personne confirmé que tripa obeta te ngai na ina fondé mon ngai pe na obeta te tripa obeta te ngape na obeta te et puis na ba 6 heures déjà après concert to bengana ki to solo la ki place yonga na monaki côté artistique entre biso ba makambo ya coulisse ye pa yebi makambo yebi senga et ya tala boye kindeki boye donc to solo la ki mais pourquoi le to momona batu na ba musicien ya kala na ba grand journaliste misusu batu ba respectera kala lelo oyo batu ba komiko fukamela poto donc et comme on dirait ceux qui musicien azuyo amimio na poto lokumu nyonso tike pa na ye fondé asala nzembo na ye générique ne simba abeta lango na banzembo na ye mususu abetaka mais abetaka interprétation mabelelisi tata na bango mama na bango biso wenge pe utasuna ne biso nde bakolo makambo papa yo zongo ba ventir que olobisa batu langue omoni ba français tango bayaka na ba belge ba coloniser biso en Afrique et puis ba laxi biso langue na bango to lobaka comment je suis tu vois imposer biso français et puis to tikala na ngo to komisa ngo fier so yebi yango te ba zo yo pamba en tout cas ko ça l'émission na moko ya ba généraux ya Victoria et a toujours passe na si bonda kolanda toujours ba émission yemo case et ça sera toujours compliqué donc ça une émission faut aux amakasi c'est la différence du monde c'est la différence du monde médiatique. C'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Bonjour et bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes, Bino Batou. Vous êtes toujours fidèles à Gemidor TV, Balobi, Gemidor TV, une chaîne YouTube, pas comme les autres, une chaîne YouTube, et au perturbé Maramoularat à Luanda, quoi, Balobi, tous appels à Congo, tous appels à Suisse, Balobi, Yemoro boss, Yemoro journaliste, Yemoro caméraman, Yemoro monteur, en tout cas, à ça la rappel à quoi, en tout cas, tu peux si on de place aux alliés. Les boss de Yonding, à partir de la Suisse, en tout cas, et mbote kuna na yope na bana famille batnyoso bazakuna na Suisse en tout cas nous remercions tout le monde votre fidélité nous honore tout ce que la tombe la émission botiara ba commentaire et ça la biso bien donc comprendre que ba mezo ke ba remarque tout ça na posa na ngo beaucoup mara toujours vous en a posa bolé la trop dédicace ou que là ta la pena vidéo
ta l'émission tina suka oye osali commentaire so to monika kombo la yo commenter to repé son mbote to saluer ataku to yebanité to repé son mbote en tout cas et le salara ya ngwana Gemidor TV eza bongo grande entreprise hein biso to na télévision té à part TV to na masolo belé projet za munene ma belé awa on a pour ça ya équipe et aussi le reportage hein, y a mariage matanga au moins na boina classe style aba collation tout ça là contactez biso na numéro wana hein Gemidor TV goya to sa musala o esengeli quoi to solo na biso bien zate que to tchara plafond likolo même la kin on a pour ça pena o louer caméra to o louer caméraman là c'est le musala contactez biso o zape na pour ça ba sombela o appareil photo appareil à caméra projecteur micro tout ça contactez biso nyonso oneza musala ya Gemidor TV hein biso apena tout ça bon na musala belé à partir de kin hein, je salue ma petite sœur propre hein, ma petite sœur chérie Hortensia Kiama Kimbuba akomada Kimbuba quoi to bosanité hein balobi papa Jacques Kimbuba motema ya HK Hortensia Kiama bana nyoso na parler hein Allégresse Adèle hein? Babi Adèle Wesley to pesino ambote belé à partir ya kini kuna en tout cas bozala wana toujours toute la famille Kimbuba hein? Et tout ça on a connecté toujours to sepela rueba ke bozarana biso. Aujourd'hui j'ai le réel plaisir ya rozala bongona moko ya ba artiste o basala nzela mizigo to yoka lelo ezana batu o bayaki pe bakutaki ba grand calais basala déjà boye ba on pe balandi likolo ba on pe baye basali batiki pe ba trace na bango bandeko bazali lelo ba on pe bazolanda to yebongo bozomona yeto na plateau na biso habituel te to ça bena descente hein to ye awa pona koluka ye to benga bongo bokulaka bokulaka ya baleki moko ya bato basala nzela ingénieur patingi na maou derrière la caméra to pe sur mote na assistance hein ingénieur deo font la biso temps hein font la biso plateau to so bongo invité na biso na sûr que vous remarquez hein nous sommes bel et bien avec l'artiste Soueteles o batebele ba confondation atali boy mais batongo baneko ko na trop orchestre wana o Anthony Sampaio tondeni boyebi ka Anthony Sampaio za ate ali banda to pe simbote esika père azali mbote na yo artiste mbote santé ça va santé pepele. Tu es bien au loco après m'embolo beza hein ça fait un temps depuis tout ça nos émission là na biki obimara Congo les loto yesu soir wa biso te bika kozate tout ça il descente pour te ba place nos ali nzamba sungi te ko mona awa oyepsa nini na batnyo so ba oluka yo bazomona ote ba bipe ndoza olimo bon na zana ngai un peu de temps kaka ndenge zalaka mutu na mutala na mwa kwena un peu de temps mais ngana zana ngai pepele zali. OK. Ceux qui sont rares et chers. Bon, tu vois, ceux qui sont rares et chers. Bah, tu vas comprendre d'âge. Ils ont un lobate, ils ont français. OK. Ceux qui sont rares et chers. Et donc, ils sont chers et mon n'a pas un peu batté. Il faut le cailler, puis nous, kota. Ozoye. Beaucoup là, déjà, hein, dès l'entrée des jeux, to lukatoye ba osana rata Luanda bandeko bayebi bamso amona ka pe to banego mono kala malgré ça fait un temps on a lisuti est-ce que nous osana Luanda boye eza lokola mongunda mo boye boka koto kangi nzoto ou soit ozaka na idéologie ndule te na zaka na idéologie ndule ngandule pona dae il faut na daeti ngandule il faut na ntoto ndina tiki ndule mara ba vieux wendo ngana za cheval nazana Luanda pour parler na ngekuma na Luanda. OK. Nazana Luanda. Mère ba petit ba la na Luanda. Mais nazaka cheval Kinshasa, Ermoko Lumbashi, Ermoko Kolwezi, Kisangani, wana na tourner, balikasi, bakasumbalesa et puis na zongi, Ermoko Afrique, na enda pe hôtel Elephant na Tanzanie. La Tanzanienne Maman Elese Baleno bisika zali Hermopé na rosa pe tour quelque part kala mingiti donc ça pena tout terrain aux autres tambola ngai nationaka mais résidence et comment est-ce qu'on a Luanda donc tant que résidence dans Luanda tout le monde a mal que nde to bara quoi donc famille pena ils a mais il fallait qu'il opposer une question pourquoi poni Luanda to comment on a ngana confirmer na nuke yo moro au résidence tom sou que famille tikali na kin mère ba petit na kin ngana pe magana mère na ba petit uzana bango grand complet na kati ya Luanda pourquoi na pe magana kati ya Luanda question pena ngwana ba masebele ba pona ba misu bazana ba Brésil ba misu bazana ba Sud Afrique ba misu bazana ba Paris ba Belgique ceux qui na olo ba Belgique na olo tala ipa ya
ene ya bana na ngai nyonso Niclet Elese nga na bengaki mama libota na ngai ma fille aînée azara na Belgique wow Kevin Elese na Canada ok donc na pesi ba mbote belé et pas ya mwasi ya Kevin Elese mama na Daikon Ochwankoi nga na komona bakoko belé to sentir balobi bokulaka bana bena bana Belgique bana Belgique na Europe kuna pe na Canada so baza na Amérique donc upanzi pena na Canada bakoko baza na Tanzanie pe azali nga na za partout mais sikoyo qu'est-ce qui fait que bokulaka na ndenge pena total parce que ça parmi les rares ba musiciens oyo baza pena na bana tato na ba Canada wana ba wapi tout ça et puis bana wana baza posé to comprendre déjà parce que baza posé pour neti ma fille aînée na kati ya Belgique asomba lupango na ye 4 chambres 2 salons donc na mobali na ye mais c'est Yves papa Neliot ya botelinga 4 koko OK ozo comprendre ezate ke bana moko boye balinga pe komona na te OK balinga komona na te baliba donc nana style mo kasi yango na die question nga o katenga lilo na style sa yango qu'est-ce qui fait que pour yo dando za boy bana bali banda bana Europe bana Amérique oza parmi les rares des musiciens au baza na bana libanda maintenant pourquoi tout le monde a beaucoup là oza toujours na rata Luanda toza na Afrique o luka que soit o luka pe o se stabiliser peut-être na Europe to peut-être na Amérique wana eza question mingi o batu na biso po mutako mono boye ya mono na nzela awa place tozali mais jo oyo totala bango ya bakala to bala mike a souffrir na ba Luanda po ezalaka bongo so ba moni ata muta théâtre kala to misema ka boni kana Luanda azo souffrir question wana ezalaka mulai te pona répondre omoni bakatsa ke bale pone sengo omona mboka te adage wana pa na biso ba mongo baloba bakatsa ke bale pone sengo omona mboka te na Luanda na bana baleki ya bana wana baza par-ci par-là na tangeli mais ba otanga na ba école bien il faut tango boti mwana il faut encadrer tu vois et puis na okende ko vanda na Canada na tiki ba faire na ngana nani côté Kevin Elesa sala na Daikon na okende ko vanda na Belgique na tiki ba faire na nani donc bientôt souhaitez-les ça zo kende utala tala bakoko na ye bientôt pour style ngana vivaka eza on est mis chez soi tu vois style ngana vivaka mais chez soi ngo siko Angola to benga on peut chez soi oui rapport Afrique to par rapport po ba toi na biso nga ba comprendre tango lo ba chez soi na lingi na différencier ba to ba comprendre Afrique c'est pas nanga pour ngana sa panafricaine OK Afrique ya mabele nanga so na lobina ke novanda na Botswana eza shinga eza toujours en Afrique c'est ça omoni Europe ba koma inu pourquoi pas baza ba européen vous comprenez et puis na kolongola hypothèse moko pa ya bato ba comprendre les l'opposé solana monsieur scientifique ya sambe na kolongola hypothèse moko boyeke bato ba kansate Europe nde lola Amérique nde lola continent na continent eza na potentialité na yango continent na continent awa na kati Afrique toza pe na ba riche toza pe na ba millionnaire toza pe na ba na nyonso soki lelo biso tout tokomi kokanisa ki Europe eza danger ke tokende kovanda kuna bongo siko na Afrique donc base ezalaka awa soki ngai souhaitele sinake kovanda kuna par exemple héritier watana ba vanda na potote akenda raison depuis avanda na potote fali avanda na potote ferre avanda na potote même sans pas ondenga ke wana kozonga azana pale na ye na kotika ba faire na ngai te pona ke vanda na poto ba oyo ba pona ko vanda na poto bravo ezama bete aponia vanda en Europe mais biso bato to pona ko vanda en Afrique où est le mal mabete po bato pe ba vanda na poto ba sala ka voyage pe en Afrique tout comme nga pe fona sala voyage pe na poto vous comprenez ce que to comme ko raisonner boye et aux ala bien pour aux solana monsieur scientifique
okotuna nga pe banzembo nanga okotuna nga pa album nanga okoyoka nde na développer. OK, merci beaucoup hein na olinga ma moni tanga na otikelo o développer yo pe tikela nga pe temps na panza pe na question nanga. Oui et vous avez bien auto soulever le mot awa na linga hito to lobela ngo pe na après pour photo vana mingi na o italio mais le ro soulever ngo kaka to yiba ngomba mo obi bien poto et à fin de monité et alo la tête tout ça là mais pourquoi le to moment na batu na ba musicien akala na ba grand journaliste misusu batu ba respecter akala lelo oyo batu ba komi ko fukamela poto donc et comme on dirait ceux qui musiciens azuyo amimio na poto tant on ba que on est mieux chez soi to lobi ngo awat chez soi on a olobelika Angola te molobi Afrique par rapport que aux africains mais lelo oyo to mona bande ko misusu pe bazo bande ko misusu ba misé kala ba journaliste kala bazo ko honorer poto na sens que misé mo so memi poto okomi ko zoyer comme nzambe faut adorer na côté wana na yebito so golo bani bande ko banani exemple ça clair hein lelo to moni Anthony Sampaio oyo aza moko ya ba master na yo oyo zalana bango bo travailler bo vandi ba tembele bo partager mambele ensemble to moni pe bendo son oyo fali amemi na poto mais tant to mona ki fali apesi bango visa pendant bazali na kinlan bazu visa ki ba okende bendo son alobaki on a émission claire ke ngande za boye na ko beba na même na famille to na mona nanga soki mutalo ma be ya fali pourquoi pas apesi visa waneza par ya bendo waneza raisonnement ya bendo ponanga fali amutema malamu aide bana mai nanga aide couche-po bakende ba évoluer poto eza nini na ko expliquer au lelo pour comprendre poto eza là où ba occidentaux ba sala politique les occidentaux ba sala politique ya kolakisa ke Afrique eza ne lo côté na poto ndi makambo bango ba roya ba payer awa ba kena mona poto pour ba bungisa ba étouffer politique na biso pour politique na biso ekufa ba président na biso ba fonctionner te poto mona poto ndi makambo bazwi ba institution nyonso ya ba production ya ba salle ba cha on libanda ba institution ndengo zo sala publicité awake ya ndengo bandaki ya chaîne na biso ya Jemidor ya bino soko lingo zo caméra soko lingo zo boye na boye il faut kuna et uta na Suisse et pas ya patron nde ba komisi poto bongo yango zo mona bato bazo kima politique na biso ya Afrique bakenda kuna pour bazo moi de la part vous comprenez mais eza nango te to komisango soki ndenge nini wana eza ba dire na bango mais ponanga fali amutema malamu aide bana mai pour ba s'épargner c'est tout ngao tunavande nanga kombo pena ya fali te na vande ka phénomène wana poto mona pena ya trop na pesika exemple moko par rapport à beno mais et ça les manabandenge belé na ba journaliste na ba une fois que poto wana par na bango te wana eza par na bango pour sa journaliste vous comprenez wana eza par na bango pour yo oza journaliste vous comprenez mais nga na vandeli kaka ke fali aza mutema malamu omoni mutu mususu na mutema malamu soka sali yo ko condamner bendo te ko condamner Sampaio te coup de foudre wana et ko lobisa o makambo voilà mais ko komisango te neti affaire moko to condamner bendo to condamner Sampaio non eza normal eza neti ozwi mwasi osombeli mwasi lupango hein yebisanga siko sentiment momi wana so mutu musake o chai lito ya kolinga ata nga bato pele nga lupango yonde nani yo salanga nini c'est ça eza normal heureusement biso beto condamner bango te hein mais to tuna ki okaka avina yo par rapport avina nga ba sentiment na bango eza positif avina nga sentiment ya bendo sentiment ya Sampaio ya ba Montana ba wana ba masanga bana mai nanga ba sentiment ba passe kose eza positif pour muta sale lokoyo ezaka lombo makiadi mutasale lo nini eloko fali asali tour o fali asali tour ya lombo mutasala mutu musasala te lombo asala ngona visa 80 azui ba mbongo makambo apesi ba orchestre ba viva la musique ba Victoria ba nini ba kenda poto apesi bango mbongo ba apesi bango mbongo te apesi bango ba visa ndingi fali apesi visa na ba individu lombo apesaka na ba mouvement
Moi nuance casté, moi nuance, ngaka to comprendre, moi nuance c'est ça. Yango ce qu'on a expliqué. Moi nuance. Soka sali yango. Obi ke ba vieux on appelle natanga kala na ba 1980, ba 81, 82, ba soka pe ba coup de foudre. Soki internet ezaka na taona. Balingaka pe. Voilà, mais le rôle na taona makambo vitesse ya la vitesse. Mais lelo bo mona vitesse. Na taona vitesse ya la été. Yango moni fali asalika mokita na lombo. OK. Merci beaucoup beaucoup la na sur concert betema samedi, concert à Lyon. Dimanche na tongo to sola ina yo na tino ba vidéo singa da na zo ki yango tout ça là. Na ebité impression na yo etant omona ki Anthony Sampaio mutu na yo. Bazaka ne belé ba rene lo kwa tout ba presta ki mais Anthony Sampaio ne penda mutu na yo. Biro na ebi ke ti le relation da malam. De omona ki entraîner na ye à koti a beti moi extrait ya nzembo ya HM, ya Hélène. Elo nini ya Marie-Hélène. Elo nini oyo isalaki yo. Natango mona kena moi na mai penda ke a honorer biso. Abeti on pas songi na Victoria na nenga indosa. Te salenga bien. Et salenga bien. Sans pas hasard parmi ba généraux ya kinke cérémonie. Ndenge mona souhaité laisser. Ponga naza général major. Vous comprenez? Tant accueilli à présenter Victoria, à présenter Clan, ils allaient présenter Souetele, c'est la Zoé, à présenter Gejo, à présenter tout. Ils ont bien ma casse, ça l'a bien ma casse. OK. OK. Oh. Sans pas y a grand prêtre. Vous comprenez? Ils ont pépélé. Et puis, il y a 6 heures déjà après concert. To benganaki, to solo laki. Place yonga na monaki côté artistique entre biso ba makambo ya coulisses ye pa yebi makambo ya yebi senga ke ya tala boye kindeki boye donc to solo laki e bo ta teni bino ba ta teni pe za ça bon biso to ba ta musala wana biso to ba ta bien sapé bien parfumé bien très très bien il faut mona ba basso ça vous comprenez côté wana ko to longola ka côté wana ko tuna biso te poza religion na biso omonde bato bakenda ko sambela Jésus nde bato bakenda ko sambela nzambe nde basambela ka Simo Kimbangu Mahomet nde basambela ka Allah nde basambela ka boye biso pe to na religion na biso to na langue na biso to pe na makambo na biso religion na biso eza kitendi comment être musicien n'en vaut jamais langue na biso eza langila. OK. Ou bino to ba congolais. Lelo ezo mon pépé. Te kasi te biso to sali religion. Idéologie. O moni bango to ba changer ngo te. O bango to ba idéologie wana zo yoka o ba 12 o ba nini tata na bango mama na bango biso. 12 wenge pe uta suna ne. Biso nde ba kolo makambo. Papa. Yo zo ngo ba ventir que o lobi sabato langue. O moni ba français tango ba yaka. Na ba belge ba coloniser biso en Afrique. Et puis balaxi biso langue na bango to lobaka comment je suis tu vois imposer biso français et puis to tikala na ngo to komisa ngo fier so yebi yango te ba zo yo pamba eza ndenge biso siko to sala pe Mobutu imposa ki lingala Mukongo muluba muswahili bino tu bokoloba lingala grand prêtre Mobutu na ba masana ye biso siko kesi et voilà kwa mambo a poser langila na biso ba petit na ye. Quand nous avons créé le monde des artistes dans notre image, ba petit Dream Team ba la ki ba biso ba souhaiter laisser. Ba Tony Sampaio, ba Gejo Gelena, ba Gimoler, ba Zoé Bella, Eric Masudi, ba Wile Bonda ki ba Passingiangi. Et tu vois? Mais c'est quoi? Mais c'est autant que le que bino vous avez bien à université, c'est que recteur azalaki, ba prof bazali. Donc bon on dirait orchestre na Victor azalaki différent. Na wenge boy quartier la tête tout ça parce que je sais moi bato bazali na carte obane ko vanda mana caisse au travail aka on va expliquer bandeko bolanda biso différence kuna na carte ya nini c'est notre travail ko on bonne ko ndengeni mais makambo yango na ebisi oti omoni différence to comprendre dormir na d'abord différence na langue première différence Victor a créé la langue ba congolais ba lokota langue wana pe elobama partout ça c'est la première différence. Vous comprenez? Deuxième différence. Ce qu'on moni batoto ba comment voyez ma deuxième référence na bango c'est Kester. Vous comprenez? Troisième différence. Tant que yambinga misa Victoria on sentir que na ekote linanga ne lobeli nanga. Au moins tende sampa ya kota ikuna.
Vous sentez que l'un des menés à continent. C'est ça. Et puis, biso to yemba na lyrisme, pentatonique. Biso to yemba côté wana. Biso to zana ba différence na makambe belé. Omoni tango héritier wata abeti album na ye. Tango abeti kaka Sorbonne. Na de la République, hein? Na pas que to na comme ça bena wana. Pas différence. Oyo lingi na pesa yo. Tango héritier abeti Sorbonne. Au sentir que différence est côté na musique ya wenge. OK. Batutu bazolo bani. Héritier abeti bino. Honoré Penakes. Héritier boye pona nini azongi na Sorbonne. On est en musique à descendance. Tu vois, différence en moi yango wana. Biso to betaka kumba te. Biso siko to za na musique na biso to betaka. Et yo moko tango yo kaki Richard Obeto yo kaki ndeni. Beaucoup on dirait est-ce que aussi des temps mort là non bien nzembo na de la République hein est-ce que ba honorer que na tuni pourquoi parce que na habité so maloba nango za déjà. Na lingaki to lobby hein ndenge nini nazo tanga kombo na yi. Kasi on a lingaki pena to sepelisa na bato nyonso balingaka souhaite les beaucoup là na bato ba abonner la biso ya Gemidor na ba spiritas hein ba fa nyonso wata en tout cas so to zo ki moi partout on a mal de la République moi maloba na parce que total na vidéo ba ancien mingi to moni pe le rôle la dernier fils na bino Bobby Ronaldinho azo ça la pena mo ba vidéo tourna ba TikTok pena azo expliquer pe na oye pas qu'est-ce que chant oye pena ko to tane ba matibe ba sali bo linga tout ça la mo existe na beaucoup là comme ya on a tuni pena suivi déjà ngana ko yemba indusa te ngapona yemba indusa il faut ba guitare il faut ba synthé pour battre la mélancolique. Vous comprenez? Mais on a yebisio que na lande nzembo wana très bien. Ba monter, ba descendre. Donc rien à dire. Donc wana biso to yemba bongo. Biso to yemba loba ba avion de guerre. Omoni soki ba osala meeting y'armée. Hein? Ya ba avion ba nini omoni ndenge kenda même na ba défilé. Vous comprenez? Davino Chenza bongo. Et puis motona tembalandi yango. Eki ezongi, ekoti ebimi. Donc rien à dire. Donc elo corriger zana te pona mona ngoka yango kaka biso. Merci beaucoup hein. N'assure que hein ba spiritas nyo soboyoki réponse oyo moko. Si on comprend la différence hein. Tu comprenais déjà. C'est bien deux alara. Tu sungara moi tant tu solara beaucoup lara ezalara te karaike entre biso mibale. Tu vends des biso deux. Na cameraman na sima, ingénieur Patrick Mulumba. Mais bato ba olanda biso nde, ba na posa ba comprendre maramu. Mulumba, ingénieur Patrick. Est-ce qu'on comprend la différence? À comprendre. Ndenge ba petit na nga bazalia ba yebi. Élégant na kati ya salon, na kati ya otobinga ngolo kola place au basula bilamba na portique ba benga lavandaria donc biso na français to benga lavage et les gars amuto so ikosimo ekoti ebimi loko la mombamba ebimi loko le uta yika mikili OK hein vous comprenez donc les gars faut expliquer parce que les gars hein azama na kuka so lingo zoyi na kuka na roi en tout cas au koti pena au kitika na tank au koti en pena so tuni déjà lavandaria il y a les gars donc ils ont de place au bungate Mobimba pena. En tout cas, artiste beaucoup là, car il s'est biso plaisir, hein, Rosana yo. Mais bah tu vois, ça biso va déplorer. Apparemment, babi idéologie on dirait Victoria. Bambiaka na nyoso balalisa image avec qui c'est okufa. Bon va redéfendre dans on na ndenge mo boy. Nde tout le monde a rappelé que orchestre monsieur Rose appelle leader accueilli, mais côté au peut tout le monde a ba tu obunda. Mais tu éviter beaucoup la Rosana Luanda ah. Orchestre Zali, oza ko évoluer. Tous en vacances, ba marathon et bandaï déjà ba kermesse. Est-ce que beaucoup le rapport dans ba programme ba concert to indou César olala. On va répondre. Na tigelo penata. Nanongo azo sala fierté ya Luambo Makiadi akufa. Nanongo azo sala fierté ya Madilu akufa. Nanongo asala ka fierté ya Defao. So na tangelo bazé belé. Omoni moto soka daye adaye. Mais mene ya salaka affaire moko boye ou etikala monument. Alors dans la générique, il y a longue histoire. Quand nous avons créé le monde des artistes à notre image, Bapetio Bahalaki.
donc biso to sala nde fierté et mener à la continuité pour Victor combo ya Victor Dream Team Dream Band et là ils sont Dream Team Dream Band à luta continua à Victor certes donc la lutte continue lutte et qu'on continue ndenge nini pour expliquer bato bazolanda biso na internet Jésus akenda mutu moko asalaka idéologie ya Jésus azate mais bazo kende na lutte ya Jésus na ndenge ba christianisme na ndenge ya baboye na boye oleki koto yo ba témoin de Jéhovah oleki koto yo ba kimbangiste oleki koto ba osala continuité ya Jésus biso nde to sala continuité ya Kester selon souhaitelis la continuité ya Kester selon souhaitelis ça y est une intelligence na kati ya musique intelligence ni nga na ye nango pona continuité ya Kester na sali environnement environnement est parmi les titres où ils ont un chiffre 7. Titre en environnement dans le Bible environnement. Il faut avoir l'environnement sain. Pourquoi avoir l'environnement sain? Parce que l'environnement malsain est bomaka. Et puis ça va typhoïde, et puis ça va maladie, ba flaque d'eau, banini. Et puis n'a pas si ba conseil. Na katanze monabi toti ka kozongi sa imondis na mai. Ozum imondis na yo oke ko boka ngo na rivière. Boto komela mai ndeni. Et puis nzambe ye moko asala mokili na ye. Mais biso bato to détruire mokili na ye. To komi kozanga ba espèce. Ya nature. Ba espèce belé ba dinosaure to zana bango soste. Po biso moko to bebisa bango pona ba pollution. Tu vois? La pollution zo bebisa couche ozone. Les lots to komi na ba perte. To komi na ba makambe belé lobi kutu na zo lande information na Californie zambeziki pendant 2 jours le kolamoy ba perte wana ba perturbation wana to komi na ngo lelo na monde et uti na biso moko bato donc siko banzembo oyo biso to ye nango ba chanson anthologique ba chanson moko éducatif yango wana mais c'est ça beaucoup là et puis na ko répondre yo olobaki makamba ba kermesse bani ngana betaka wate ngana vanda ande awa orchestre nangeza kana kisa yango wana bato nga bayi na betaka awa te na vanda ande awa c'est production ça OK na ke na beti mais orchestre nangeza na kishasa OK patron mouvement nanga po ngana ka simple kolo orchestre na pesi bambote yako kompata likonzi mofutisi ya mpako na kati ya DGI donc so lingi moi taxe yende mokonzi inspecteur yako kompata et patron d'orchestre et puis gardien du temple à Likuna Babim Pata Lizara et muta servir à musicien na répétaka na deuxième porte à Fikin mais pour le moment repésal souswana tepo na Fikin bakangi yango ba réflexionner donc tant nga moko na koya to kota tantôt na lemba to luki côté à kati po bato bayebinga na deuxième porte à Fikin na Vodacom 82 okuta ba musicien nga au grand complet kasi eloko bato balinga ba comprendre beaucoup la rapport so yande expliquer bato balanda biso pende belé comment la gote vidéo boye ti ala mi 6000 personnes bato balanda biso belé ezana maramusus o bato bayoka so inga pe na yoka na tuniote bato ba condamner nga tango olobaki aweza résidence obetaka na Congo olobi bien bo répétaka na deuxième porte africaine qu'on a habité répétition ezaka chaque semaine il était pour na mona rosa awa ou soit on demande na yo ba dépense wana que na semaine robeta te détour OK ozongi omoni ke yo na ko ma place wana omoni ke yo oyebinga malamu te omona ngate bayebisi oke na zalia na uti ko sala 2 ans et 6 mois na kishasa pona mouvement heureusement to lobaka déjà bandela émission ke to sala kana émission suka foke voilà lobaka yo de na yebi ko kendaki na sala to faire comprendre ba temps to ba tu wana il faut ba vanda na ngola mais obetaka na Congo répétition sala ka kuna ndenge nini beaucoup la expliquer bango orchestre sala répétition fallait azakuna ba orchestre etika na kini et répéter zelanga na tuna yo soki déplique ke poto bebi na fila ke poto orchestre na kisa se répétaka te répétition faut kanga souhaiter les sénats ala wana non ba orchestre répétaka nango ba betaka ba uti ko beta kutu na ngaba ba uti beta na ngaba mouvement sanga les orchestres na ngai ba petit wana pe bazako misala na bandenge na bango ozo comprendre esengi te ngai fona zala wana ka pona répétition po banzembo mususu ndenge za wana bango pe balakisaka nga
te vie toko kende boy te tala to répéter kango boy naza ime nyonso na koka nango te ozo comprendre na Rolanda vie tala to sala ki pango ko na sima na yo pa yango yo ba chef ten ba ola kisangai ba bina ndenge nini magali pango eza ndenge nini pango eza ndenge nini ah na koti pe na rythme na landi bango c'est que ba répétaka tu vois menga na vanda kawa eza na mutu mususu avandaka na Lyon makendaka Paris répétition ezaka combien des heures menga pona longo na kende kini Luanda na kini ça coûte moins cher pona kende et puis nazana ba document tout pona kende Luanda bisi ya Macron eza $10 na ba condition 9000 kutu otikala na 1000 kwanza okiko somba mai pendeni ko katsa kuna c'est pas oboma mukilité batu misusu avandaka na Belgique neti petit nanga Jani Mangoma avandaka na Belgique na Wile Bondak na Bruxelles mais bayaka Paris ko répéter c'est normal. Merci beaucoup hein. En tout cas pour ça l'émission na moko ya ba généreux ya Victoria ya toujours passe na si bwana Rolanda toujours hein ba émission yimoro case et ça sera toujours compliqué donc ça une émission faut aux amakasi likolo wana ka ne ba bi formation en nyonso vous comprenez mais merci kaka pour beaucoup la répondre na onga na lingaki bandeko ba comprendre pour une émission qui obiso tout monde na biso mamsu to mais bato balanda biso ne ba yeba te faut pas comprendre makamusu merci na ndenge expliquer bango hein bango ba comprendre omoni ndenge to ça il faut expliquer kayo bango nde bato na biso même na kati ya Luanda ba comprendre raté pardon omoni orchestre to betaka na Luanda ba betaka interprétation orchestre nyonso so na lobby tout avec S. Marambo to zongi lisusu. Te nazo expliquer yo tout avec TT mais avec S. Kasi avec S wana do sali ba betaka interprétation. Souhaitez les sabetaka biloko oya yekola. Parce que ba makambo yango soki esenga to tanga ba kombo. Pourtant yo lobelo mo ngana yebi ndeti mutu kingani. Bon. Ngamo na bando tangelo ba. OK, merci. Mutu kingani nini oyo yebi na Luanda. Yo bando tangela ba kombo. Wana ba petit na nganga mo na bando tangelo ba kombo. Exemple Ali Jabir abeta interprétation. Azolanda ngai abetaka interprétation. Ali Jabir abetaka interprétation. Na tikala komona. En tout cas ça la sortie officielle yanze molaye hein. Il y a Jean-Claude Mabanzo en tout cas, j'ai mis dans TV clip que ça wana dona yanze mo ya liboso te. Na parce que exemple yanze mo récemment. Yo kanga ngam tuna loba. Question me te pose. Kasi mais lo yo loba so te eza première clip était Jabira Sala. Ouais, oyebi oui. Merci. Na betaka musique ya Congo. Donc sera chendu le landanga abetaka musique ya Congo mais azana ba clip. Na kolinga petit nanga Jabir a imposé banzembo na ye. 1.3. Monsieur Mususuni. So to personne. Azana banzembo tabeta interprétation. Nani mususu. On mikolo kuto tripanga obetate, lokola ngape na obetate. Nani mususu obeta. Wa deuxième personne confirmé que tripa obetate. Ngai. Nazaina fondé mon. Ngai pe na obetate. Tripa obetate ngape na obetate. Tangela nga mususu. Donc c'est que kana ndenga mbonda ne fonda betaka ye. Fonda beta musique ni. Ya wana yula ndenga mbonda na. Landanga bien. Tozana typique beto koti na mbonda. Te kasi yuko te tant to ba musicien to sangisa ki. Ko otangeli nga susu. To sangisa ki. Fondé asala nzembo na ye. Générique ne Simba. Abeta lango na banzembo na ye mususu abetaka mais abetaka interprétation mabelelisi. Tangela nga mususu. Fondé na yo polo bela batu o ko beta na interprétation mabelelisi. Bo banzembo yo na mutu na yebiso abetaka mabelelisi banzembo. So kena ndulo ka banzembo ne te fa ko tsa. Abetaka banzembo na ye po générique na ye wana Simba. Mwasi na yo moko. Omoniki na yebi yango wana zo beta pa. Ebetaka. Mais sikoyo akombinaka na mabelelisi. Tangela nga mususu. To ba liste ya mulaye hein to lala pena sur le tanga ba kombo c'est baza belé ba jino fila baza ba janeli bazali sikona bidna ideo janeli mbemba abeta banzemba feri junior fila abeta banzembo nyonso pepe kale kofi tout mazape ya ye ayembela Pablo Kina ayembela bashusha abeta banzembo na linginda beta banzembo wana concert ya abeta banzembo na ye OK tango zo beta banzembo ya Congo kotisaka pe ya yo. Le message est passé. Nga nalinga ba petit nanga trop. Junior Fila bon chanteur. Janeli Mbemba mon pote. Mon amai nanga bon chanteur. Mais ba kotsaka banzembo na bango, ba imposer banzembo na bango. Merci Pena. Vous comprenez? Ponga soko ye na fiki
place na répétaka otika la koyo katanze na yebi na ngape kutu banzemba batuté nga na yebi ka Victoria depuis na banda ti lelo na banda yo po diembela na diembela obenga na sala tapecho mokulaka na diembela obenga na sala oye baka banzemba yo participa na sala yango naza parmi bato babakisa yepe moi ai architecte ya nzembo parce que bato balingi mpe sikoyo écriture na yo moko yango nazoyebisa yo te nga nayembaka ya bato te oyembaka ya bino oyo nga na sala ya na yanga moko bino ntango tovandi todécortique mauso mokulaka so etelesi ntango todécortique mauso yo ozalaki na age so tobi toloba bato misusu baoza basije mais toyebi voilà ntango todécortique mauso kesera afungoli monoko nga mpe nafungoli monoko te vie koto kesera esinga vie so etelese yo moto okobanda vocal Mariana vene ozo comprendre na bandi so ebela yo moto okobanda intro mauso ozo comprendre Sampayo yo moto okozwa troisième vocal akele mulata ozo comprendre donc tosala yango na enenia biso tomonaka ebimi toyoka tomonaka ebimi bongo yoka vocal na ya bongo pene normal orchestre no parmi l'architecte ya banzembo wana yango nazoyebisa yo nalingi babetaka mpe banzemba bato me babetaka mpe ya bango. Merci beaucoup. Tosuki bamisi basili. Merci beaucoup. So de temps rappelé to lala. Merci beaucoup ingénieur Patrick Moulumbangi na mawa en tout cas songa biso. To na biso mala suka na olinga bokulaka opesa dernier message na bato nyonso balinga yo. Wana bafane belé dernièrement tout à la vidéo ngo ba kin kuna to mabapota ngo yo. Ngo to bota ba kombo so tele biso azaka na ngola. Bamiso ote ko zala. Do bato balinga yo, bato basepela na musique na yo. Message no repesa bango. Bato balukaka batuna ozaza wa pekenda parce que mon ate pesa vraiment dernier message pona lelo. Bon pona lelo na pesi na no petit na ngai Didier Lema muta idéologie. Na pesi bambote et puis na pesi bambote et pa ya mokonza bilamba oyo ayebi kosokola bilamba na mboko na kati ya Luanda. Yeah? Donc petit na ngai elegant tama bisika zali bambote na ye lavage ya kitoko. Et puis na pesi bambote na ya kokompata likonzi sans oublier le big manager Paolo Nganga. Le big manager Paolo Nganga mokonza wolo na pesi bambote belé na masa na ngai Guilu Tonadio manager itinérant businessman. Donc manager itinérant Guilu Tonadio bisiko zali bambote na yo. Carmel Kinzemba, El Coach, Kizmel, Nakacha Mai Preta, Barang Nini, Sogo Yena Se Imbonder Mwa Malili. Ya misa nangai Carmel Kinzemba. Na pesi bambote na Mayele, Pichu Mayele, Bisika Zali, les grands déclarants. Sans oublier Delema Shara Yanzambe, Bisika Zali bambote na ye. Na pesi bambote mingi na yako kompata likonzi mofutisi ya mpako yempo bambote na bango. Sans oublier Niki Elese Mama Bio na kati ya Bela na Belgique bambote na yo Mama Neliot Mama na Fare. Donc bakoko ebele ya Sweet Elese na pesi bambote na Kevin Elese patron de Sami Musique bisiko zali bambote na yo. Bye na tout le monde. Merci beaucoup beaucoup la ka souhaiter les balobi bino bato botinda biso to lukaye bino bato bande ko tuna na sûr que vous avez aimé apesi avis na ye na maramunyoso na oyo fali asali pona Anthony Sampayo pona mabendo son na ndenge mama musique nezo kendelela en tout cas na sûr beaucoup la kaza pena les donc azana na mise mo te oyo azo pesa ema loba ke loba boyezonga boydo azo loba oyo ye azo penser oyo etalika ye. En tout cas merci beaucoup na yo beaucoup la kanata oyo pesa gibiso na yebi kezana bato belé pe ba luka ba kutana na yo mais ba ozo ote. En tout cas merci beaucoup na ndenge pesa biso temps to se déplacer to yebi na awa pour to vendre awa place to za awa na lavage na biso ya malamu oyo ya nani Elega Tamba asaila biso loka bien na Rouen. Zwata to na supena ingénieur Patrick na mawo Alex Sabino ba image bisika balavela nga forme Alex Sabino ba image ya awande zali eska ya Elegant Tamba en tout cas bisika balavela nga forme
boyokinde bokulaka lobi forme nyonso bomona oyo abeti esoka maande Naza yango ebele bayo baka peso olingi basoko ya reforme en tout cas biso da toya totinda ba banko aleko ma salité koto en tout cas merci beaucoup hein na yo ingénieur Patingi na mawa ozali wana na caméra o connaît toujours ça musala en tout cas merci na boss de Yonzinga à partir de Suisse oh na pesi mbote na de Yonzinga de Yonzinga il est vraiment patron des patrons boss na biso de Yonzinga kalami toya da Luanda na sûr que beaucoup la Congo to zana no to kuta na penda to vanda ba projet de belé te on dirait neti ba bon makolé na nzela tant muso va yo bouger bon ça va déjà awa beaucoup tana beaucoup là en tout cas tout ça le plaisir ba ki bozara wana derrière la caméra pour na Hollanda biso eza facilité ou vendre 30 minutes 40 minutes aussi ba téléphone to vendre le bosso ordinateur ou vendre la TV na ninga mikilia batala biso na écran ba on penda téléphone ya mama musu mais ça va une écran de Hollanda biso ki toujours à partir internet hein bozara wana bo aimer bo commenter cliquez bien dans la cloche wana pour vous avoir la vidéo nyonso hein na bo sanita partir à qui na balobi petite sœur propre à Hortensia Kiama Kimbuba motema ya Jacques Kimbuba topesi yombote mama na prodige mama na Adèle Allégresse mama na Wesley Junior Ngamadita Kimbuba en tout cas topesi bino bambote belé restez toujours connectés branchés sans oublier joyeux anniversaire à ma très chère mère hein balobi mama oya bota bongo mokeso mama Hélène Kazo hein Hélène Kazo a reçu bongo 58 ans topesi bambote belé parce que na Luanda na Kalemba Doge en tout cas joyeux anniversaire Atakutu et les kaki mais tout récupérons toujours hein balobi tout ça toujours na moi na yo en tout cas joyeux anniversaire à yo maman Hélène Mbotama Elamo topesi ba mbote be famille Kazu Mobimba topesi no ba mbote et monsieur Sili mais na ngana ibisa yo biloko to sala na vie soki ingénieur au Sele yango pona télémiti tala neti ba evre to sala na vie na evala kinkester mene biso D du début à la fin bino deka biso D mutu musa kotati et puis nazongi sango na chiffre 7 OK ngana lembi na ngana ko bondela yo elanga toloni ngai na Piero Chini mama Piero Chini mama nalinga yo minyo Chini napusa ko bondela Chini tikalo lembe poto vanda na yo nakimi pasiere nakei kobuka fonalo nazamba na yoki solo nakei koluka esika na pema Piero Chini mama nalinga yo minyo Chini napusa ko bondela Chini tikalo lendo poto merci beaucoup hein? Bye bye oli pour na segi pozo talanga tu Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'endors. Oh, l'initiateur c'était Yonzinga. Akanga Masolo. Chérie de la chaîne par excellence.